On attend la matinée pour que live qui pas on a aussi ça makambo nyonso na yepa na yemoko Mama Tumba. Oui, j'assume. En fait, et ça lui passe pourquoi pour ya Gabi Aboyi. Mais en soi, peut-être à cause de la raison où il y a valable on a kotate. Aza parmi batu o soki mutazui likambu assistaka. So to ngato sala ngoto sa on a bonne foi o ya Gabi azala envers biso. En tout cas makambu nyonso yelo ba moment je m'en fous, moi je m'en tape na yebi ngote. Yo moni na ye devant ye moko. Mama Tumba likambu yango nini na ngai. Ngana saleka musala o ya bande pe ko sala soki muta kufeli asali to contribuer en plus c'est à premier degré ya na ya mobali. Yango on peut sa tolika na batu o ba memela batu ba rapport batika. Soki ya Gabi asiliki makasi ti aboyi na ye atumba c'est que non même atanga ya Gabi na beke suka boyi. Oui, comment on tumba. Oui, ya tomata miniature te na matanga ya Gabi. C'est que ya Gabi on asili na ce n'est que normal. Non. Information qui mabe. Information qui n'est mabe. Groupe Liboso et zaki groupe matanga yaïda. En fait, quand ça la groupe est en Moussala. Quand il y a une affaire à 200 ou 300 personnes, ils sont en Moussala. Na groupe tozalé wana ba mikolo bazaki babi na place ça sous deuxième groupe. Retirer ka Gabriel. Ozongisi ba oyo ba mikitela ki avant déjà ba pesa mbongo yaïda ozongisa bango. Bato bandai ko kité za ndeni. Bato misuba linga ba message belete. Na carte ya téléphone ba mikitela ki avant matanga ya Gabi ya ezaki no matanga ya Aida bato ba mikite na bango expliquer biso malemba po bato ba comprendre na pokolo ba confusion makasi te en fait quand on a quand c'est trop des habitudes dans la mesana de ko mata ngalo ke zanga na YouTube ya ba filmer ba publier nga nu lo ke zanga na YouTube en fait ya on ngana lo na expliquer lo moko boye et ça li capacité na ndenge ya Gabi aboyi par rapport ya nini a contribuer à mingi ya Gabi ato ya fait noter au pesa atako ya matanga noter au bengo alors na zaina problème mo boye mais contribution nga yango soto bando sala ngoto sa on a motema malam o ya zanon a contribuer le reste on nga telinga te et ça li capacité pour aboyi yango parce que yango na ye ayebisanga aboyi yango pourquoi bato bakitaki groupe non fausse information ngande administrateur ya groupe omoni makamunyoso bato ba oloba exemple lokuta oui mutaza un groupe papa ngali ananda wa mutu te ngali ananda unanga na sala musala nanga et ça rapasi na mutu a contribution to contribuer l'été yango ça li passe mais en tout cas nyonso etalinga te na rappel porte parole à mutu te na oloba mamba mutu so ina yeponga mna zaki na groupe wana bato balobi makambu ya lokuta kotika inbox da wa pesa na lika alika na tata oki wa pesa ki alika lobi c'est pas pour la mina na moment nyonso ata siko so da disponible papa zo silika papa bina siki makasi problème nini umatibo nini mama libale sana ya sika sasa zui micro alliance faisable alliance na bosse na ndako na ta maîtrise na Mande comme ça baba mito na tiko balagi ya solo to lokuta check to bano likama ya libala ngope yo osangisa nyonso mama libala ngope osangisa nyonso est-ce que c'est solo to lokuta bon en fait mobile nanga azamta ya Kinshasa na biso awa peut-être boka ntinde na bali mobile poto non mobile nanga avant na Lubumbashi na Lubumbashi musala esengaki ye mukanda attestation de mariage babala liboso na so na lobi bien na yebité en tout cas papa Frédéric Léon pas Frédéric en tout cas papa musala otiki ba L otiki ba jogo na F en tout cas papa musala déranger ki mingi na saki mariage civil nanga en cachette na ndenga mabete ke na isolé bandeko nanga non en fait ça ga lo mo bezaki urgence mais na luka muto abimisa ngoti lelo na zwakete mukono zo na porter plainte na présenter mobile nanga za mta Lubumbashi papa za penza te papa azali papa baninga na papa musala faut bientôt là donc comme Elkin El Lubumbashi El Ushi El Kinto ouais ça oyo ko la pe moi qui soit les kota tellement yango moni bon religieux zoya il y aura aussi des gens au Bauzala mobile na mobile za na ndenge na za na structure na mobile mswali ngelo on ezala en cachette abi mimi na bali yo mutamaboke ça veut dire fona ça mambo ezala bien tellement tondo ça civil pressé et c'est ngaka ça na mbangu bongo allez
nde yango moni makambo gende mbangu mais to sala ko pra banoko mususu ba via rapé ba via banoko mususu ba via rapé batala non en tout cas bazala na bango bazala na bango penza bazala na bango nan bazala na bango mais pour un mbongo nde o apesa ki mbongo na ye aleka ya kozwa par na ye obi ça o apesa ki mbongo ya non j'ai pas le temps d'explication belé j'ai déjà tout expliqué non c'est bon OK balina lo banini nana matina elengi esa micro msi je vais te pesa ya chaîne likam nini mama nala la pongi te na kanga na téléphone na ko ya gabi ba matinga na tongo na matina poka ba live ekepa yona yo sisa makambo nyoso na yepa na ye moko mama Tumba oui j'assume en fait et ça lui passe pourquoi pour ya gabi aboyi mais en soi peut-être à cause de la raison où il y a valable on a côté aza parmi batu o soki mutazui likambu assistaka so to ngato sala on a bonne foi o ya gabi azala envers biso en tout cas makambu nyonso yo loba moi je m'en fous moi je m'en tape na yebi ngote yo moni na ye devant ye moko mama Tumba likambu yango nini na ngai ngana saleka musala o ya bande pe ko sala soki mutu akufeli asali to contribuer en plus c'est à premier degré ya na ya mobali yango on peut sa tolika na batu o ba memela batu ba rapport batika soki ya gabi asiliki makasi ti aboyi na ye atumba c'est que non même atanga ya gabi na beke suka boyi oui comment ne Tumba oui ya tomata miniature te na matanga ya gabi c'est que ya gabi on asili na ce n'est que normal non information de qui mabe information qui n'est mabe groupe liboso ezaki groupe matanga ya Aïda en fait que ça la groupe est en musala koko tia une affaire ba 200 300 personnes ils sont en musala na groupe tozalai wana ba mikolo bazaki babi na place ça sous deuxième groupe retirer ka Gabriel ozongisi ba oyo ba mikitelaki avant déjà ba pesa mbongo Aïda ozongisa bango bato bandai ko kité za ndeni bato misuba linga ba message ebelete na kati ya téléphone ba mikitelaki avant matanga ya Gabi ya ezaki no matanga ya Aïda bato ba mikité na bango expliquer biso malim pour ba comprendre na kokolo batie kokolo ba mingi en fait quand on a quand c'est trop des habitudes dans la message de ko mata ngalo ko ezanga na YouTube ya ba filmer ba publier nga nu lo ko ezanga na YouTube en fait il y a on na lobe na expliquer lo moko boye et ça lika passe na ndenge ya Gabi ya boye par rapport ya nini a contribuer à mingi ya Gabi ata ya fait noter au pesa ata ko ya matanga noter au bengo alors na zaina problème mo boye mais contribution nga yango soto bando sala ngoto sa on a muté malam o ya zano a contribuer le reste on ngete lingati et ça lika passe pour aboyi yango parce que yango na ye ayebisanga aboyi yango pourquoi non fausse information ngande administrateur ya groupe omoni makamunyo so batu ba oloba ezam lokuta oui mutaza un groupe hein papa ngali ananda wa mutu te ngali ananda unanga na sala musala nanga et ça ka pasi na mutu a contribution to contribuer l'été yango esali pasi mais en tout cas nyonso etalinga te na rappel porte parole à mutu te na oloba mamba mutu so ina yeponga mnazaki na groupe wana batu balobi makambu ya lokuta groupe wana batu bakitaki déjà ba o ba pesa mbongo balinga ba message ebele te pour ni bolingi ko pesa mutu information o akufe obi na mutu ene information no mutu ya mabe Gabriel akufeli yana est propre makasi tina 5e génération oh yango po yo pesa muninga information mabe siko bu ayini bandeko na ye po yo yena information ke tala batu bakite groupe sans ko vérifier information pourquoi batu yo tula na groupe ba mikolo bazala wana ba mama pasteur bazala wana omoni carrément bimisi batu nyonso tuna groupe wana mabe batu bakitaki déjà avant ton ba pesi mbongo Aïda ka 4 personnes bakitaki batu nyonso bazana mo po baseka yana batu msu na groupe baloba te mazani na kati ba bi contribution pe Gabi pesa mana ko pesa mi makasi na mbongo na otambola nango combien de déjà to na ko loba te ça est important c'est pour ya Gabi pesaka batu ba pesi mbongo batu kutu tisi ko ba benga na bi na bomi yango bomi groupe na bomi ouais ngabi na
mutu etala ndeti ya Gabi yo kasi nga pe mutu eza bien nde mona nene na bango na ye nga pe mutu batala na batu nyonso ba meme rapport nga pe na mutu batala ndeti bango na bomi yango ponga mnazaki administrateur na bomi yango na retirer bango nyonso en peu la ça na supprimer sikopo na mbongo sikopo de jeux pe ba na lobi bo na bomi mbongo sikopo na bomi yango balanda nga bafunda nga na kasho mbongo de oyo otikela Gabi lelo aboyi aboyi abi ozwate Gabi ozo mbongo te lelo aboyi lelo te na ozwate lelo ozwate lelo te na ozwate mais baleki basengi pardon ya Gabi ma pasteur yeyo asenga abenga inga mais bakarta nga susu OK mais bo choqué ya Gabi ba comédien ba na groupe te mutu moko nde muta choqué ya Gabi bakomi lokwa mibale na mutu amemela ki rapport ya lukuta ke bato bakite po basali groupe na ye avant na retirer ye avant dia na okosele lote na bengi na téléphone allo ya Gabi soko moni na retirer yo na groupe matanga Aïda ça veut dire groupe eza su ya Aïda te komi matanga na yo na retirer yo po oyeba ba information eleka na quantité da bongo mutu akufeli bokoza na yete na groupe na bengi na téléphone na OK problème te nga utu na kama o retirer nga ndenge ninga lobite eza su groupe na ya Aïda matanga te e komi groupe na yo par rapport okufeli ya na aza premier degré na sens wana me bino te mabozanga makamba ko sala bozanga na bi bato ba mema ba rapport bozanga na bino makamba ko sala boyo ko memele na bomi yango groupe na nga ide na nga na bomi mais bandeko musuba ko babi abi ya Gabi pa choka bato etalinga ite a choqué tenga ko mona nga na bomi groupe yo za na ye bukuta na pena bato ye otozani ya 0 mètre na olobani na misune na bomi yango est-ce que c'est vrai ya Gabi pa choka bandeko mususu nga na yebso na porte parole ya mutu te ebele det banani ebele ekuba mais sikopo na mbongo etikali nde ya Gabi alingi te bozongisa moko na moko to ndenge papa na bomi groupe mbongo ozalai na besoin yeba na bomi groupe non le baon na bisu na yeboka za 0 mètre na lali pongi te na kangi na téléphone na nga kokanga obeko tagenga obeko tindela nga banini yo na ye ya Gabi e comme le ko ngande na problème na ya Gabi ngala ya nga moti to dana likambute mama passé mama Elena bomaka moto abenga téléphone nini ngabi mami na bomi yango na bomi po batu noto ba vivre en paix sur ba même information que zongisaki esa ça na mabe mais je sais comment nga ezala te na bomi groupe na bomi yango na bomi groupe ngamo non c'est pas des faux na kanda makasi na lali pongi na mati ba vanta na premier ba mimi yako appel ya Aïda kimia kombo ya kabina ni Gabriel Bolembo tumba on a ye mama tumba bisika no tumba keloko mili mama tumba babola milinge seni ebimi bobino bozaki sur to longwa no ba blague à part bozaye benda si matanga ya Gabi di début à la fête au matate tonga to matakaka ye mona za mutako mate benga ba pekisa ba loba bomi groupe pona pema na kimia famille lobi boy na tosi famille batu baboyi na bango ngape na sai nini na bomi groupe mais quelque part peu na ndenge pe olingi nini loba na olingi nini ya suka so la kaka loba nini par rapport à décision bazeli pe ndiko na bino japi butuka ya matanga te wana eza famille lobi ya Gabi lobi te yo kasi oso ibutu ya famille eboya ibutu na matanga eza une invitation ayo pe tika batu bavanda matanga eza une invitation kombo ya Gabi même famille so bayeba ta longwa bolembo kombo ne komba tumba babola milinge ko bima kaka atanga personne ya kité angabe omoni c'est bon malamu ngala kufeli ya alingaki kaka créer loko ye moko ça veut dire bato ba rapport ça veut dire azaka mutu et celle qui a passé mageto seki na biso poto ko tena mata kufeli yana ye mais bato ba rapport batika ndiko mima ka information que bato bakitaki groupe batie matanga Gabriel c'est faux et archi faux to confirmer que il y a ngai moko administrateur non bato misusu ba message ebele te neti
mami aza so apesi mbo na longwe akene mais bato nyonso wana nazongisa bato balongwaki nazongisa bango ya yena j'ai vite compris muto na koti sinde ko koti ça yenda yo mona ke bato bakitaki a vérifier information te akanto on dirait bato bakite pona ya Gabi non mutasuka o kotaki na koti mutasuka te na koti bato ebele na sélectionnera tata bokoti na yebi mutu wana te ngambo na benga ya Gabi na retirer yo pour groupe eza su ya yote ekomi eza su ya ida te ekomi matanga Gabriel Bolembo na comme même na groupe tumba na yebeke ko tumbe kozala to babolika milinge mati bo vivre na hypocrisie notamment yo mopo yebi mutanga ko lo balikambango même na ba famille na biso hypocrisie zalaka na théâtre te toi ba star vie na biso zalaka exposé ça veut dire Gabi akufeli bo comprendre Gabi bandi théâtre leloté faut ka baiser zala faut ka ngai olinga te etali yo na nzambe na o yo quand ya Gabi to mutu a changer pour balinga kete aka Gabriel on vivre ça tout landaka ngaba en tout cas ba lobby nde na landa te ngaloba face na ngabo eke mimi omoni yo na lingaka yo te c'est bon ça veut dire que nous c'est ça normal dans la vie ça ngane na sepelité pourquoi il y a Gabi aza muto a contribuer aka ngai naza parmi bato peut-être bato théâtre ba pesa moi confiance ya muke makambo etali mbongo eza ba mariage eza la tante ozaki na association so lisungi ya nguya nazalai ka caissière ya Gabi ayebi eza la toye na biso nazalai ka caissière ça veut dire ba pesa nga confiance je sais que o a contribuer aka na pete o a contribuer il faut belle lo panza na munoko o pas contribuer sans problème toyebi ça veut dire si ba pesa nga confiance ça veut dire nazara pour mututé contre mututé en tout cas il faut que pesa mbongo contribution kingandi pesa mbongo contribution kingandi pesa ezongisa boy sala boy bongo David go pompe ma ba tanda se kota na ezalaite na kota batu nyonso on était au nombre de 200 personnes tendance à mutezate non po ya Gabi aloba kende sa po nga za ngai na lingamu ya Gabi alobani te po ya Gabi aloba kenga linga ngai musala sila ndenga sala ils ont fini na esa nangage que Gabriel te kasi ba yima ngamona ne mte créer pe problème qui na soubassement omoni ya Gabi o akota lola batu misu ba koti di felo o lo ngana ko loba ya suka ya ngwana na zape muto loba vérité quand même ya vérité et à la vérité et éthique à la vérité bébé babini na bomi groupe toute vérité n'est pas bonne à dire qui est pas na toute vérité bonne à dire abela liga ya Gabi pas Gabi la vérité et vérité en tout cas bon ça la effort ya koyamba ibutu a répondre na question wana po ibutu mutu alobi ngo eza mimité bo luki ibutu bo vante po ye pa lingane be mission bo luki bo vante na kiti bo tunie question na lobi alandi vérité ya Gabi ngana yeka ko expliquer na public peut-être bazwa ki information ya mabeke batu ba quitter po basali groupe ya Gabriel c'était faux et a chifo c'est ça on a répondre le reste on a nga etalinga ité songolo pakala xy nga etalinga té et en plus na rapporter parole à mututé moi je m'appelle Mimika bon la fille de ouf c'est tout pour moi mais apparemment vérité dérangera bino quand même ngai naza wana te sasa comme memanga na terrain lingo memanga te ngala Mimika bon c'est tout porte parole ya mututé na eko si c'est grande sœur nga akufeli yaya na e propre babito lela na bayiba o lela to sepena ba o sepela pasi lela na été to lela na o banzete ba vandi ya contribution de to abuit tango boy yum to na mission nani yaga na mission nani tango aboy oyebi voice ke na 6 na 5h40 ngana fonga téléphone na kuti da voice ba télécharger nga ka voice ba cheninga Gabriela okufa na Gabriela okufa na komba mimi na mloko boya bisa mimi na boy na nga famille na ngai na boko so na famille bolembo problème na supprimer groupe supprimer pe na bomi groupe na vanda mpeya ya banda matange bandilo kwa ngande mwasa mowei obeko mata mineti obeko matoko mata mwasa mowei avandi kimiet akasi par rapport ya kombo ya ndako mwasa mowei te la nous laissons ça arrêtons ça tout mais na terrain on a teto le lisa ya Gabi c'est tout merci et puis normalement comprend que on va noyer ça air boya tu n'as pas la tête là non on calcule la air oui na musika na okenya ngabi
Gabi asekana. Mama Pardon, comment là? Ça veut dire maman, so ba bomi ba bomaka na boy na so na famille na bolembo problème na boy na matanga ba benga na mutu te ibu to ande ko ya Gabi singa famille benda na kata na te peut-être famille lo bien on na kanda bino be ba journaliste so yambi mutu ni miso bo sunga bango pe batu miso ba yeba na ba makamba oloba te kasi sunga kaka te continue par ko sunga ti ya Gabi kombo na etu Love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, Eza plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, Eza plus 243 89 72 32 229. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mosusu aza na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na rembi na France na minute oyo.
agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki loza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya braza tena baza continua JB Service ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais JB Service ekare eza musimo azubekaba na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kumbama na Yesu. Kumbama. Chirubu. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na temoye sambalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Nalebibia bisenga senga nzamba londe. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga.
Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai yoyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai yoyo. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso, Yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Tiro. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga. Chilobo. Yesu alokotinga pesitila. Aza nzambe. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo. Wamba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Vous obligez. Obinaka wapie. Pour la pambola yo ingénieur qui. On est ensemble. Na yesu longo tozomana. Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana. Loba kelekele. Salam ngombe.